Pour bundarata vani na ndako tika nuko forcer pe na musique. Pour déjà wa salaki a salaki. Ape manaï. Et ça les peut bien au lieu subir la carrière nenda azo subir la boine. Shungu pena en angolaise. Wa botami kuna non ya atama kulu na Congo te. Alala la mungala tipolo fallait que ça la marche pour ça la promotion artiste. Maman et ça la maté. Mais vest quoi mon carrière mon no asali. Trop femme lungo azan on ezaka 4 kora. Donc à sacrifier bakali parce que bakali il amba noir et longo. Donc pour naie pose à la bien naie faut combattre fali. Au moins nga pona ko ta lola so na kufi. Eza ko te lo rotina forcer ni ba na kende ba prière ni fona donc so na zaka reconnaître pas fallait ko même ngapé lola. Maman combat fali ipupa et go changer vie na yo. Combat fali ipupa go kokisa ba rêve na oyo imaginate. Si pour wana melara diamba makaso aloba ke ba français a fali te éthique à la raté. Akenda wapi? Matutu auto kumisa ke ye concert na ye yende belle voix bangonde ba simbi makamba ba spectacle concert en nan éthique à la ba concert en nan yo et ça en actualité au lega fali. Moyo kana Congo ba benge belle voix. Yembat yo yemba yemba iya nini yemba trilogie yango eglatika trilogie ti lelo nana sala yango olongwe na salle le plus grande salle Europe okena na Angleterre obeti salle mythique oyena Belgique obeti ING Arena sold out Nikita vide 2026 c'est demain donc on est allé kama ezalo wali kofa Mike Tyson ezio na mbunzu. Ce qu'on résiste, c'est qu'on ça 12 jours na coma, tout inani. Très chers abonnés, fidèles internautes, bienvenue sur Nana Bodouga Télévision. Merci pour la confiance et fidélité. Nebike Bozala, on a vraiment ébélé partout. Yakolanda, émission Nabino, topé rubrique Nabino, ba warrior balobinini. Et puis un grand merci à tout bolinganga Nana Bola, la petite Nana, mon amana, ngapina lingabino vraiment est trop, likez, commentez, partagez. Et ça, la biso vraiment plaisir à trop. Tout ça, on a capté qu'on peut savoir information, ba news réelle, aux accords circulés dans internet Nabiso. Et pour là, je dis merci à toi. Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie, il y a Fiston Botuale, Astrid Yende. Merci à tous vos vraiment branchés l'Hollanda émission à l'élo. Pour nous rappeler, bah fanatique tout, il a fallu pour pas, bah lingara fallu, bah warrior de partout. Et ça, juste que l'album Rumba Formule 7 a totalisé 100 millions de vues sur Spotify. Donc, bon, déjà, bah CD, bah tout bon lingara fallu pour pas, bon, vraiment pas pour, à matin toujours le colo et ça, la biso bien. Nous avons invité Nangai Papa Lekeba Malka. Babi dio magique mi kolobo mais ça n'a vraiment bongo et ça l'a bien n'est to comme capé ko développer ko décortiquer parce que j'ai vraiment ébélé aux accords sur internet voilà bonjour. Bonjour Nana Bola. Bonne santé papa. Ouais, santé formelle ici na outi na maladie. Nzamba salinga grâce donc yo monimo mbala telemia dans mambutu kitoko et na profiter na saluer papi Louis Vendôme bi mystique. On a pépé na ngaya tigara été tout le temps à la rananga na ba moment fort, ba moment où ils ba ben les hauts et les bas. Papi Louis Vendôme bi mystique à tigara ngate. Pourquoi pas na saluer R25 à chambre du commerce boulangera forme, boulangera bilamba. Na tantine nanga s'élever pour toute la grande dame de Belgique et tantine nazo zelaraka et oui R25 a ibisaranga il a patience paye c'est ça faut donc monter mes eaux patienter et ma banzo peso patienter donc on a profité pena solo maman qui ngakati ba mère ba tika rabisoté ba maman ba conseiller rabiso tout le temps ba maman ba linga rabiso ba yamba biso ba comme ça biso pena bana na bango grâce à Fali maman Diane Malika pourquoi pas na maman Mimi Love et na maman Angèle de ba mère na biso tout warrior loyal et bah vélo ba gréviste Strauss warrior na pisio bambote belé pourquoi pas na CG Jean-Pierre Gucci et joyeux anniversaire na yogo tout déjà donc mieux vaut tard que jamais CG Jean-Pierre Gucci n'a rattrapé yango pourquoi pas na Benji Style grand tonton yepé mbotama na ezali les managers c'est Benji Style mbotama est là mon profite bien mon frérot et na pesi bino bambote bino tout bande kona voilà donc directement en actualité na biso oza ko circuler internet parce que c'est le maloba trop. Lelo na âge au confiance na est-ce que ça ka obligé ya ko continuer na ba clash na musique na invité pour na kolobani bon déjà et verona déjà yo yebi atongi pe de carrière na mambo wana
pour Rolandela déjà tant abimi na ba papa wembe zala arabe alingi mosaki ngandi ezala ya basa un projet a changer koti akepa oya tse bango tourbillon des anango eloko na ya koleli nango obaloba rapidement ki ozo kolana elongino bomwana mais biso te bia ça la musique ko kolana na ba classe de musique azo kolana comportement na ye wana ya motema mabe comportement na ye ya kolinga kotsa ba trouble partout comportement na ye ya koyina baninga sans cause comportement na ye ya kotsela baninga ba moi biloko moko ko piéger baninga dazo kolana ngo et oyo eza déjà regrettable parce que carrière moneno ya sali izo collecter na comportement oyo affichera tina ajo akomi nango et yango zo mona même si na événement misusu izo se tiendre parce que comportement na izo étouffer na carrière na mikolo akomi nango tuzo mona de yo moko yebi père na biso mikolo aza na tourbillon ya dinya osuso esika oyo ba papa mikolo ba koto uta ko mona awa ba vena biso nkoi ba te ba date ba uti ko beta kaka ye kaka mona ba vetua kama munira ye mutu simba te nzamba wala kisabiso ke le salaire du péché et à la rapide tourbillon de mabe presque à sali ba trouble à sali na musique ya Congo ezo futa ye ka wa zo futer lelo na maramutu ko faire sali yango zo futer lelo mais tout le monde est plus principal nani bakali a pas le biaza ba matière rebelle ya roloba na zo biso dozo lela bakali mabe moi ces derniers temps alobi ke parce que tu as que bakali azala azakina kofi azakina kofi mais ce qui bakali a clashé fali Pépé en le belo roté mais ce qui a clashé fait rigole au moins kofi ayi pourquoi bon sikoyo makambo yo bakali zo bimisa lelo ils ont prouvé biso à quel point Koffi Olomide à la jaloux a fallu à quel point Koffi Olomide succès a fallu et ça l'a bien été donc denga la bongo tsala la mukaka mona ka fallu ba disque d'or certifié ba concert na ba You Arena et Stade de France ezoya boye do pona ya mona lo do ma azama be approuvé biso ngona nini Prince Bakali tango alaki ko dénigrer be fort à légende Fally Ipupa o ezaki musique ya Congo na biso lelo et beti les plus grandes salles Europe à travers Fally Ipupa mais tout ça là kiawa bakala zoya ba rideau tout ça là ko dénigrer be fort à Fally Ipupa o ezo honorer musique ya Congo ko dénigrer be fort à Fally ko dénigrer be exploiter so Fally à salaka et no déranger pépétin ngakuna yeba ke tant que nde ba pesa ye komba azala so ambassadeur à musique alaki mutali boso nga telemela bakali atelemela bakali te po ani parce que trophée ultime na ye ndenga na komo mona trophée ultime na yo ezape na ke trophée oya tikala nango ezala ra combattre Fally carrière na na minute na ebisodo so bena batuni na minute carrière ya Koffi Olomide zani carrière na ezara combattre Fally parce que tango bakali alobara mabe ya Fally jamais au monde bakoma message moko boy tout ça contre yango nyanani nanana et pourquoi tant encore comme on mabe à l'autre kamoro boy et bakala meli Fally missine à comprendre trouble mental à la ginango et si abiki azui délivrance à comprendre que nazala ki ignorant na revivre sur na ignorance et lamba mwindu longwe délivrance nezaki matata na ebisa wa betelenga masolo po elamba mwindu anelo elamba mwindu longo ignorance to ko ina mai akomi ko loba vérité et sika o esengi fo loba azo loba a et komi ko déranger voilà mais to connais producteur mon ça que le Koffi wana parce que bazali ba c'était ba artiste misusu ba komo tsa bolingo en avant libosa musique ba komi si bolingo donc producteur ayé le Koffi wutu ka boeka le Koffi il paraît na hôtel la madame bon mis ka watala bo il paraît bander hôtel la madame donc peut pas autoriser te azuli Koffi abeti li Koffi donc na biso ko bunda ta 1000 komba so pona nga po bunda rata vani na na kwatika ni ko forcer pe na musique po déjà wa salaki ape manayi et ça le peut bien au lieu subela ka carrière nenda azo subela boy mikolo mais tam il passe à ba fanatique balinga musique na salaka mais ba fanatique na yebi ke ngai na ndimité peu importe âge fala kokoma nango ba fan ya batu moko boye pona fala so luka die soki pona ko luka ko diembela moi quelques mois 3-4 fans balinga ba somba bien na concert na yo balo bana Fally ke ba pesa Fally ultimatum ego tika la ko sala matin na carrière à Fally
imaginez pena ba telemisi pépé na nzela ba loba ne pona do a sacrifier bakali parce que bakali elamba noir elongwe donc pona yé pose la bien na yé faut combattre fali donc so lingo za rémunérer apé ça ba mbongo oza mwana ye po bakali biso stoyebi po si bakali mwana ye attaché na ye makambutu ya ye avec ku prince na ebisa soki va la jaloux falite pourquoi tonga bakala ko molo ba malamu afali ndia asundoli bakali pourquoi en wana ko faire ça à travers fali parce que asa mwana opé à le capé na nzela na ye soki mutema be wana pona ni mais vesko amona carrière moneno asali trofa malungo azana ezaka 4 kora si quoi la qui azomona jeune mora bandal aleka pe na orchestre na ye azozo ba disque d'or certifié na journée mora 39 certification mais le contrat face à ta fier pour na famille mais le reço on be super comme ça biso ya mwana il fallait à la fier ngala ko moko kamwa ko moko o mona pena ke likola ko zala jalo fali muto ko mo préférer ne mwana bangunya mwana o da yembela papa na bango ve jaloux vraiment yeso kangama na yeso tingama tandis que ozana na collègue na yo aleka na nzela na yo aleka pa na yo ko fala pesa banzembo yebi fala za bato ba booster pe quartier latin donc fallait que ça fier na fali poupa mais ngai ka musaranga va soutenir bato ba combattre fali bakali prouver biso ngolo bana biso ala kisi biso ba vérité mikolo pa toboki na ba live nazo biso tomboki na ba live atomboki na ba live délivrance monene et ngetange congolais na sepeli nango ya congolais moko alaki ignorant ndeko nanga congolais moko alaki na ilamba mwindo azalaki ignorant a retrouver bon sens déjà pe différence mo photo sala so bakala ko mi warrior bando monena fallait ko m'attacher des presse à fali non oza warrior alwanga na yo fanatique na musika sa vidéo na yende biso pe to sala soki batu misu ba komisaka bango ba attacher des presse pas fali mambwane les karaté oza simple fan ozo comprendre a retrouver bon sens na bité musique fallait za kitoko par rapport à la musique ba forçaka nga na yoka par ignorance par rapport à mbongo ba pesa ranga par rapport à financement par rapport à la promesse ba la karanga ba pusanga na yo ka musique mo izo balanga tena mutema nanga sko abeti libaku ebi abeti libaku na nini ayoka 8e dédicace oyebi sko nga pe na mituna ka lelo type wana melaka diamba makaso alobaki ba français a fallait éthique la raté akenda wapi na mona pe batuna ka eta ye liboma wana lobaki ba concert a fallait tika la raté siko lo to mona ba tout ba beti ba concert ba tout to kumisa ke ye concert na ye yende belle voix ba ngonde ba simbi makamba ba spectacle concert anane tika la ba concert anani yo eza na actualité ko leka ya fali to mona challenge yo arena challenge à 8e merveille sur les kaou kana ye biso et commandé hit planétaire vous comprenez et comment hit planétaire mikolo na ebisa yo partout au côté en boîte tout au côté yo kango di bang mabang comme challenge presque bakala yo ki nga habité na ko résister té moi na mobalo azo dégager ben mention oyo vraiment na zote na vie na ngai à découvrir bon sens na ya comprendre que musique a kitoko pour vivre peu longtemps na vie na yo faut zapper ka warrior pour sera warrior te biso vino zara na ba trouble bando bundaka na ba producteur o bana ko mikiti ça pas bano ba leka pa na yo ce qu'on vivre longtemps faut ça ka warrior ce que warrior peut ça assurance ya vie to mais warrior eza bonne humeur te maman na ngai warrior eza ba news a kitoko warrior eza maramba kitoko dona kata ki warrior okutaka bien to musu biso de to vivre paradis bino boye baraté bino moi bozela retour à Yesu mais biso de Yesu bo bi ba deuxième vie toto vivre de bilingue o ba lo ba na paradis ba fruit kozana kata ki warrior ba fruit zali vous comprenez na boula biso na la paradis sur terre voilà donc on est toujours na père aller ka mal ka vraiment toza non vraiment lelo là je dis merci à toi mon vieux mon grand frère chéri Jires Mbouko depuis Canada bambote na place ça tous la rale to connaît papa na zo kokate donc et ça la biso bien
Puis aller que mal cas, fallait pour passer dans un calendrier vraiment ébélé, bah date ça tellement peu ébélé, oh bah msou bah c'est dans le Stade de France, mais tout le monde qui est mis balé bimi awa le 2 août na Angola et pour le 9 na Dubaï. Tout le monde dans pour côté à Angola parce que bah Angola bah là qui trop que fallait comme un concert, mais c'est un concert et puis date ça qui fixé le 2 août pas pour en Angola. Si on a sir au monde des grandeurs. Place fala mimi musique à Congo. Imaginez Congolais qui est dans un pays où le portugais. Mais yo moko zo mona ba marche zo salama di jour au jour. O lalo la mukaboui ba tubo ba tambolaki. Ba fondeli ya kisi na ba président Alain Visor très motivé. Na vice président Diego Kiangebe na pesi ba motebeli. Yo moko zo mona mobilisation. Te na ebité ba concert ba artiste bela Congo ba kena na ba ko beta na Angola. Mais je crois bien aux mona. Aux mona différence. Ya o ba lo ba pena ya mai na mafuta. Mai na mafuta zo mona no mona ke shungwa zo sala marche pour na Congolais beta na Angola. Et salamate o kaka fali muto wa sala ngo. Na ebité to muso papa wimba ba leka kuna. Pourtant yo père muta kenda mo world. Yo père muta international père son nom. Na ebité so o mona bilo abongo che. Shungu pena en angolaise. Wa botami kuna no ya atama kulu na Congo te. Alala la mukala tipolo fala que ça la marche pour ça la promotion artiste. Maman et salamate babiloko wana to découvrir en grâce à Fali pour il faut to respecter. Le 2 août na baya na ebisa yo makambo ezalia abike fala za la Congolais za la américain. Pona batebele ba ebiga fala ka brésilien. Baza pe na tort te ndeti nga peta mona confondra Fali. Oh nandeni. Mais na zo ebiso dernièrement na ola ksa mutu mona ebise ça c'est o américain ebisa oui na mona clip na tele des clips ne moko boza américain. Na ebise père na nga moko bo. OK. Na bandinga na bisa mitenda ebisa nga fala américain. Oh. Ya solo. Na zo ebisa yote. Poso essence. Au monde apena que oui, o américain brésilien. Donc brésilien so ba biso brésilien o kota kota d'outil. Dans les 2 août na baya, les 2 août na baya et ban Angola baza très mobilisé et j'espère que concert on est relega ningi tozo imaginer là parce que on a les gens quand même. Kota Dubaï. Na ebiso Dubaï ngaku na nsengo na ebité. Omoni yana batu misusu tamba biso ya père alega ba malika to bimi pe boye. Yana batu misusu bando betela biso luka musala na yo luka vina or ba yebaka fala za entreprise monene na nabola. Entreprise fala za entreprise monene fali eza penage o yoka papa ke musala ki fonctionnaire na sala ka pa bendien kombo fali ya boulot. Kombo fali soko yebi ko utilizango et changer vie na yo. Nzamba yebi déjà ki na Congo musala eza pasi. Na Congo ba mona un jeune faut que amema bazelu asala shida soit somoni ye moko na bara zo panza mbonga mutoki na ye soit landela yebi mona Isaac Kabaka abotola mbonga facilité nzamba yebi na Congo il y a des jeunes ba souffrir atila biso kombo fali ipupa mama kombo fali ipupa e ko changer vie na yo kombo fali ipupa e ko kokisa ba rêve na oyo imaginate e ngana zo annoncer yo première fois na vie na mata avion na okende Dubaï. Vraiment grâce à Fali. Grâce à Komba Fali Ipupa. Na boka cité à Prinel agence de voyage na biso Prinel agence ils ont même ma père aller à Malika Dubaï. Grâce à Komba Fali Ipupa. Eza grâce à quoi? Eza grâce à tonton Mambouenité, grâce à père Koulou na biso pas diété. Eza grâce à Komba Fali Ipupa. OK. Lelo naza fier. Mais non mat avion grâce à Komba Fali Ipupa. Ezali ba musu bande ko décourager OK. Na yebisa yo na genre ba message ya découragement. Ben style lelo. Ezalaka so nazo lingo mikolo ekota moi trop. Bo finga moi trop bien sanga bien. Nde ba finga ka bonge motivaka. Nde ba finga ka bongo nzamba talaka, nzamba monaka. Lelo père aliga ba malika. Dubaï makoloza na nzela le 9 août ngamona ko vivre on peut pas bisinga na agenda wana na salle wana Kongola betati et puis en plus na salle mythique na Dubaï maman ezate na restaurant ezate na restaurant moko boye songolo ezate na terrasse jo moko boye Kongola zo nganda na ye azio yo telemio sa soki nini te wana eza salle de salle bien penezo tekama na ebisa yo et je crois bien concert agenda wana mo ape koza double
parce que demande fort nde ba ça ba demande ba billet tika na solina mutu mo za sur place ayebi singai père alika ba malka et je crois be batu misu ba ozali banda soki éclater double agenda mais ke ba pe mo ba nini ba Dubai ko mata ko fala ko beta concert na Dubai ba tike pe ko mata ko ba 2000 be pour ni fala ko mais ba Dubai ba yebi déjà que les ala payer tourisme ba bon on a payer pourcentage de tourisme ils ont mata papa ko tila ba mbongo na payer mbongo ko saranati. OK. Donc le gouvernement va payer belé ba yeba de que so falaza mbongo ezokota. OK. Donc mbongo ezokota na Dubai le 9 août toza na Dubai mana na bola na biso sengo ngana zana ngona amona ko dugolo kata kata nga. Tina kata tete so la biso. Donc chomo ko ba ma mitendi mwana moko ba mitende et lelo komba fali pe payer maita ya avion. Oyebi ke ngaku no egla kota likambu na ngate. Egla pesa ngai oyo batu na nga atango gendaka fala bengaka yo OK na Romeo Golf apesaka yo ni moni fala eloko fala pesanga yango eloko fala pesanga yango lelo père alika ba malika au mat avion premier voyage na ko bima libanda Congo za bandu na ke na pirogue gité vraiment c'est maboko pona kombo wana manana mabutobetela kombo wana maboko ça vraiment c'est bien lelo père alika ba malika au mat pepo première fois dans la vie et ça parmi ba rêve na talaka na kana ça mère na biso na rêve atana ki ataki sangani na matata avion na ko mataki sangani ata Lubumbashi ma première fois na mata avion na ça 15 heures de vol 15 heures de et ça vidéo que zoom vidéo que maman 15 heures de vol 15 heures de vol ce que soit ndeko lobela falite de mitenda Dubai so na ndeko lobela falite mbe ero na zola taka pampex le roi Bougard de la presse. Te fala zelengi maman fala zelengi biso omoni ba biso ba auto fana ka beto tsa fali na ba prière nzambe bomba mwana mobalo soka za te lelo ngana ko bamba pe couper donc fali lelo za bénédiction pour ma famille musu maman na ebisa ko ngana ala ki peintre mais na ebiso komba fali le ga musala na ngana valet na vie na nga kombo fali mambozo sa na vie na nga eleki na musala peinture we sa na vie na. Est-ce que vous comprenez que nous avons un avion? Dubaï, il y a un problème de belé à faire avec. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que nous avons pas jet li. Nous sommes plus de Rosalawana. Tu comprends avion? Est-ce que vous comprenez le roi na uta mitende bu répondre angeli taba watu ake ni na ngeme mie kuna kasi te kaka mambo sala rapona falite o ba finga ka distraction et maitanga avion passeport na ngeko ta caché vraiment tala nga pena nde naza boye naza témoigner naza témoignage omoni petit fallait la témoignage ba biso bi ba père aleki to témoignage est-ce que on peut faire pour ngai na famille na biso na roza pe mutali boso na passeport na salisa passeport o na biso ya vrai pe na salango grâce à komba fali na la na lamuka warrior abengi oke ebu ba selo passeport elelo na kende peka Dubai na grâce à komba fali popa reconnaissance on a vraiment c'est bien. Ce qu'on a enfant na toka na une nouvelle à Dubai. Ce qu'on a là non be o kota na catalogue en essai on appelle avec Malika essai on est dit au boy. Surtout on imaginer que na mat avion na ke Dubai. Nathalie siko ki motema mabena ki ndoki na mvutima ya bateau fala mema poto ba ba révolter. Sur lenyo ngana yo kyo o isa Air France T. Maintenant yo ke lengi mo bo na ebité. Elengi no yo ka do vina nga fona za la reconnaissant pas fallait éternellement. Au moins nga pona ko ta lola so na kufi. Eza ko te lo roté na forcer ni ba na kende ba prière ni fona do so na za reconnaissant pas fallait ko me nga pe lola. Parce que reconnaissance eza biblique. OK. Donc nga na ko za la reconnaissant na komba fali pupa. Mama nga na mata avion. Tant pe famille no mo na kele lo mo na biso. Azuma avion grâce à Fali ba prière na ba on peut tomber ba ko bonde nzambe ba Fali yango mona ka ba sote yana ka yango lo ba ka Fali za mwana nzambe ata bo bundisi bolonga na bino kate parce que o mata avion la famille ko tele pas mboli Fali et pas Fali bénédiction to ba ko yoka bo mwana bino jansa mata avion boye ba yoki mwana bino jansa mata oh nana komba Fali ka se memi ete mambuka sala ka ya Fali wana to lo ba za distraction
Magia okamwa nazo bisayo akozamini libanda o eza surprise nanu mutaye bité na pale. Bon, surtout il faut m'accompagner quand même. Voilà, après aller que maman le 4 continuer là, papa Jet libre mbote dans place aux merci pour l'assistance. Et puis bon tu ko fêter 19 ans de carrière de Fally Ipupa parce que ba lobele on peut mais na nga plutôt partager pe na yo lelo en tant que warrior fanatique à Fally Ipupa. Bon tu ko fêter 19 ans de carrière, il a fallu depuis 2006 2025. Faut préciser bien carrière solo. Il y a eu mon Fally de 2006 à 2025. A posté que vidéo mon boy, la vidéo on a posté a commis 19 ans na point d'interrogation. N'habité pourquoi ça qui bon. Bon à tout na ki biso 19 ans de carrière de après tes points d'interrogation. So pour ngai et le ban central base Congo 19 ans de divunga. 19 ans ya finir la musique ya Congo, 19 ans ya repousser ba limite la musique ya Congo, 19 ans ya teka image ya culture musicale congolaise, 19 ans ya propulser musique ya Congo, 19 ans ya teka drapeau mboka, 19 ans ya valoriser rumba na biso, 19 ans ya bunda po rumba comme patrimoine lelo. 19 ans na kati wana 19 ans kozongisa miziki na poto oyo bakombata bakangaki pendant bane ebele do 19 ans bagarre 19 ans ya 19 ans ya de mambo minene ebele na miziki ya Congo 19 ans ba disque d'or à solo miziki ya Congo yaki na problème pour disque d'or à solo donc on a mama Malou ba disque d'or moi Château Rouge ba disque d'or moko boye mu Fantina et lelo musique à Congo na biso ba disque d'or certifié à solo. Musique à Congo na biso disque de diamant. Maman. Musique à Congo na biso ba single de diamant. Musique à Congo na biso ba single d'or certifié. Musique à Congo na biso lelo est un artiste outi pena awa na Kinshasa ali kwa ngana dendo. Abeti les plus grandes salles Europe. De 19 ans di vunga et 20 ans 2026. Voilà. Et sika oyo na sa sir batu misu ba rota pena na lembi ko combattre moi mbalo na se suicider 2026 et sera pena ko yoka bon ko zo mutu moko boy 2026 c'est demain 2026 c'est demain ke bon ba mystère ebele de maman 2026 c'est demain 2026 c'est ça lobby 2026 c'est ça lobby pour la muga 2026 dans quelques mois ko la muga 2026 oh ezaka to yoka pena ke oh koto ya magasin kuna mutamidie mbiki na so bisa 2026 c'est demain donc on est à l'ikama et ça le roi l'ikofa Mike Tyson et zo na mbunzu soko résister c'est ko ça 12 jours na coma to inani do wana babenga ngo mort subite maman mort subite pourquoi là il fallait annoncer date ya Stade de France 2026 c'est demain et bomba mystère et belé OK maman yozo yoka ozolo baka date Stade de France bo sosko basuma ko fezali pour 2026 ezali kama 20 ans carrière chez Fréron mystère et bombami yango mona tikeli biso vidéo moko boye etika biso na suspense atiki biso na suspense donc les artistes congolais nde bazana ba koti d'ailleurs bazoluka bala 2026 c'est demain tonton oyo les gens doivent alinga baxela biso susu nini ba devoir ezebele ba ING arena soldat kokokina noté pour comment voilà hein alinga baxela susu 2026 c'est demain ou azobomba nini likama ezali soki kutu ba mususu ba misu ba kozama yele ba miluka ba mikufela na bona 2025 o alinga Fally te o occasion yango occasion yango so lingaka no Fally te mambo Fally soko mutema esala ko estoma do estome tungisaka yo na récite ya Fally er yango to sunga to peso bena conseil moko dine mikufela na yo pour 2026 mawana morgue oyo kaka binaki mawana morgue mawana morgue do devoir moko absolu devoir egotika l'éternellement pour yo arena dende zana yo moko yebi ba bazo sieta ba baluki ba shit na yo arena sko li kamezo na 2026 egotika la ba siècle na ba siècle
nde toyoka ba histoire ya ba Toutankhamon soko fongoli tombi na ye boye nde toyoka ba histoire ba Cléopâtre nde toyoka ba histoire ba pharaon nde likamo ezo na 2026 ekotikala na mitwa bato nde olobi ke eza ba devoir mais ba devoir est-ce que c'est ba artiste musupe ya Congo ba kolonga devoir afali devoir ni ba kolongola mama na yo arena yango na lelo yango kuto okeda ba ni ebisanga nana tsela ya lokolo yo mozo mo ba misu bazo bengana ba ona ba 2600 billets na mo bazo tekaka ngo lié samboka te mama papa trilogie yango eglatika trilogie ti lelo nana sala yango olongwe na salle yo le plus grande salle Europe OK na Angleterre obeti salle mythique oyena Belgique obeti ING Arena sold out nikita vide en plus ni bitumba na kati ni a matérialisme omona ke artiste ayenda yembi na salle tokomi komona bato misu bakumisela biso ba belle voix nini yenda yebi scène akomi wana libosa concert banzembo komi problème omona ke temps fort artiste temps fort ya concert artiste eza iya yo yemba te ozaka na banzembo bakumisaka yo yemba omona ke temps fort artiste nde biso ezalaka pena ke temps fort artiste Mayday Mayday te tonga yembaki Mayday pena nde ememaki salle tonga yembaki tonga batie bloqué donc eningisaki salle mais ba artiste mususu temps fort na bango eza polémique moyoka na Congo ba benge belle voix yemba yo yembaka yemba iya nini yemba yango zo mona na ba concert ba artiste misusu ba bitumba zo bundamaka parce que ba fan tant ba ye kokutaka mamba ba kana ngo na Congo ba mona ki to na biso ka concert à Kermesse c'est ba sangana ba ona bango ba fan ba mona ka ba ye ka concert à Kermesse parce que na ba Kermesse nde mutizaka mamba ba iya biso na l'équipe bango si c'est soki nani ba biloko na zaka na ba Kermesse ezaka na Congo soto ba ye ba kuta na ba bi to sana biso ka na Congo fan mo ka me go filmer boy ba botole téléphone ba bulo ka lo ba na victoire maintenant so bisa yote makamba kuta kuna yango ba mona ka na Congo parce que ba bosani ke ba na kata poto non ki autour ba ke bitumbe bundame na concert skolo ne sele ke po bunda na concert et compréhension ba fan idée ogana uti ko ebisa yo makambo ba mona kana kini yango ba ke mona na poto moko ya botola moninga téléphone parce que azo filmer mabe anglo ba bomba ki bakita vide ya linga rêver sango et puis c'est trouble abotole yepe ba yaki na moi ba yaki 3 4 5 et bendi bitumba parce que linga filmer ka ça anga filmer concert artiste na to beta concert ba ninga minde bande ko pela ya biso ko minde zo pela te na pusana na la kisa mokili ke biso ba artiste na biso abeti balingi ta filmer ba kitso ezaki na batuti omoni pasi bitumba pe uti en plus de ça la temps ba ina concert bazo mona déjà que artiste na bango sala mambo ba sala ka na ba Kermesse ole artiste ayemba banzembo za soute komika iya mais o mambo changu te to botela ba pecho ba perrique lo yenge koti tout docteur ba insécurité na concert na zo bisa yo donc artiste da bendi milimu wa Congo abendi de yaki abengaka yemo ka bendi de yaki kidaba voilà donc tout ça là aussi la différence ni ko ça là entre ba concert fala beta parce que tu fala beta ba yu arena ba ING arena ba ovo arena tellement ba concert rebelle différence nous ça là na ba concert a fallu na ba artiste au baye après concert a fallu ba o ba beta après fallu voilà na ba salle au fala beta différence c'est ma makasi pena la différence c'est na makambo tout sur tous les plans na entre artistes différence c'est ça déjà yo moko mona il fallait soka na concert abeta concert pour na ina ba fan na ende tozana et à la rater ka na podium pour batika na concert na mutu fata ka artiste moko boy non fallait soka yi asala mambuke nde na yemba Mayday boy nzembo échanger ko ta 8e merveille ba fan ba lingango mode avantage a fali différence c'est ça de fallait na ba hit fallait na ba nzembo ba rolinga to ba ina concert parce que ça na ba artiste misusu déjà tant ay concert ana ba nzembo te insuffisant donc ce qu'on peut captiver ba fan à même moment lo yenge na concert faut utiliser ba pic
ba polémique moko inutile parce que ba temps mort wana na concert a falli à la raté concert a falli au monde derrière qui tant to longa to beta mamo a moni différence na ba concert ba artiste congolais au monde ba artiste congolais belé ba leki au monde ali ko la podium ba grimace ka belé ba temps mort belé le roi ba na répétition na inde 3 na pesife na ngami bramba bote bi ya ponta de là donc aux hommes ba concert na bango za bon le roi na répétition mais ce qu'il a fallu au monde apena que apena professionnalisme concert a fallu et c'est différent na ba américain concert a fallu c'est différent mais il fallait les américains mais na so ebisa yote ce quoi adopter attitude wana OK alinga cop na ye o asala musique na ye yango mona ki ba concert a fallu au mona o roye ba pété so ba kangi fallu voir ba telo ra image sama sans son américain o nanyo o roye ba té po mona minda spectacle makambutu mouvement artiste au sana podium azata na tante ya bari iya akata na lingiso na sala loko tete ba tamo wana za na ba kermesse na biso ba awa banko iliko febe tsaka ba mais parce que comme ça ko beta ba concert na ba sala minene na poto ba ça peut être ma répétition papa maintenant zo ebisa yote ba préparer ngo faut préparer le ko le ka bien ba préparer ngo tant que improvisation pe ko ya pe na nini na podium to créer pe loko bu maman concert na salle mythique et sur l'andela ba concert ba artiste libanda ba betaka sur l'andela ba concert fala betaka au monaki bana mon na pas ba artiste congolais ba ke beta ba au moins penaki ba memaka mambo ba kermesse ba memangonde na poto différence c'est ça wana OK fala ke na concert ayeko beta ayeko sala spectacle ayende patika iloko moko na mito ba tatika sentiment moko boye o ezake lobi so abengi bon po ba ya susu iloko ezanga na ba artiste congolais misu yangwana. C'est ça. Parce que tout le monde a bien un concert à fallu tout bêta et à bêta dans ma poto ba concert et tika là. Mais ba ton sous instrumental, ba crimo ba marié na zo ebisa yo mikolo nga na zo luka. Jo wana oya bimisa makambo kiko. Abeta ka ba concert et tika la raté yende pena fu ba kanga na pesa constant mutamba. Yende pena justice na biso faut et poursuivre yé. Parce que affaire atika ba congolais loko mo na mutu ke ba concert a fallu tika la raté lelo to moni o ki ngani nana betite na poto bango tu ba beti père le biso redi amisa beti nana betite bango tu presque ba beti concert a nani tikali koleka concert ba concert o fallu a beta yo are na moko mone moko ta ba tutina ba salle de fête ti lelo na ba boîte to bina rango allez pour le golo chiu etikala mais vient c'est mani Macron pour azoboaka pe azoboaka venenge mani Macron ozokuna Frankie Kapaya Armand Madou ozo comprendre ozo mona pena ke eloko etikali batu tu ba utu robeta ebisanga artiste nini oyo ba misuku ba concert na banga beti lelo lobi batu ba bosanya mais belle fois mboka batu batikali kaka ki abanda ko bwakela abanda ko bwaka ba jeto pona ngandi il y a le qui va dans concert un artiste a tika rabatuke à partir nzembo oyo nde biso mona ba challenge na biso suleka u e beti ba million na bisayo et l'équipe nzembo belé bimi na succès diedo ngani ye madina jobunge na bodugai yo mo komande tika la et comme référence même si aigle partout kendara yo mo ka ebige partout yo et tikali d'abord warrior na mutu donc on a négligé ta loi passe en nord fala beta RD 8e merveille na so ebisa yo 2026 c'est demain so imaginez et logo wana na 2026 c'est demain fala zo embasko na stade de France 8e merveille oh là là ozomona ba problème ozomona ba problème donc Joana Loba ke ba concert a fallu tika la raté a mona nisko kaza ndoki à mon avis que la justice fait poursuivre na place à Constant Mutamba parce que au balobaka le temps est le maître absolu des hommes au Eglaimbi à Kosagite moi nzemba temps na chef d'œuvre nyonso na mukilo to tikela ngo attend tant lelo yango ezola kisabiso ke poto bande rozela ndeti ngapa na ndozela to na moni ba concert a fallu zo beta na ba boîte bani na bi bon na nzela be bongo ba beta ko ba kumisa na biso ba concert na bango etikala tandis que déjà ba concert a fallu bandi ko tikala lelo te déjà yo yebi na Olympia fala tika nzembo
Cadena. Et beta wapi Olympia, succès non euta wapi Olympia. Déjà fala bana ba concert a fallait tika la radette depuis que ça qui un concert moko boye alingaka tsango ba congolais na mutu ke ba concert a fallait tika la radette ko lelo ba tutu ba beti. Toloba congolais tout aux réaliste baba tous à la pena ba réaliste tous à la normal tous à la mabomate beaucoup ma concert wa ba kali ndenge lamba noir et longoye concert ana netikali ba concert ana netikalaka ba concert ana nezotikala oyo zo la biso ka artiste ndeye c'est fallait pour pas lelo bango tout ba beti ba concert eleki inaperçu ba misuku ba na ba polémique po esala bango ba tikala eleki kaka inaperçu ba misu ba yena ba iya ba biloko na biso ba maboke a ba yena ngo ba catcher non biloko ba catcher ba zombi de kibambi tout ça là iya wa benda kao milimo la mais so remarquer bien ba concert a fallu toujours angaka ko ba bloka sika genre ba nzembo na kala voilà ba nzembo na kala angaka toujours et comme aka ya sika ba concert a fallu nepto ça déjà remarque wana mais na zo biso yo pona yo nzembo fala kalezaka non il faut qu'on se place wana la na ba bete to ngo bebisa ah manana bolongo bebisa mission to ngo bebisa ngawa ba nzembo fala kala nzembo kala non ngalo bi boye question ngeza boye et ça remarque so remarqué bien ba concert a fallu banzembo na ya kala donc ya 2006 l'album a trois chemins banzembo so nga toujours ya sika c'est ba associé ba les potes zo nga toujours ya sika mais ça nzembo ba 2006 banzembo a fallu na sens wa banzembo a fallu tambolo ka fonction longi nae o mone longa fallu a raso ala linzamba sala ke chirurgie esthétique naturel so ala la gine longi ala le longa ba biba 3 mois liba ke lo ba la mungana longa biba 2 mois. Vraiment. Donc ça passe la chirurgie esthétique. Donc ndeng mo wana banzembo fali di jour à jour la les okomele. Oh là là, merci. Vous comprenez? Associé ninge zana to rebisa batu ebimela lobby. Brésilien mo ko epo ebise ki nzembo ebimela lobby. Oh comprendre. Oh nzembo ngi toko mélodie conforme. Donc fallait en nzembo akalati. Biloko a fallu au bar. Des jours à jour, on comprend la télé, on a manana boule. Des jours à jour, on a la zoko melengi. Ndeng mo ne longi na biso donc na sali constant, le roi nzamba sala la chirurgie esthétique. Mon ba ser na biso ba ke sala BBL, bazo kufa ba fito tika. Ezotenga misara mo ba dagula. Parce qu'on fallu nzamba sala la chirurgie esthétique. Naturel. Comment fallu so alali? Alamgine longa ba bébé. Na bise ebi ke ngana pe pa ko tsabiso pe ke to mimi ko la fali voilà nous sommes l'état congolais ko kan tsabiso pe ke biso ta mi ko non ça aussi toi c'est le mineur fala ko lo pa na 15 ans tembela bino tembela bino boy mo tenga na mkola fala te 40 c'est trop c'est ça pardon c'est comme dans cette émission moi même on rôle le bana bomba du jour au jour. Vraiment. 20 ans, ça chirurgie esthétique. De ce là, la mugine longa ba bébé. Et longa 50 bébés australiens. Na États-Unis, Canada. Na États-Unis, Canada mélangé. Au senti bena ke bota ba bébé. Et ça ba kitoko bena nzamba vanda. Alo baka monene na nga ba ba ngo grâce longa moi mbalo. Donc nzamba zo temps ko sala. Beauté pe content na musique. Mais beauté on dit comprendre pe ndulete. Il monte maintenant fali kitoko. Oko ba no forcer voix aux oboma voix ba do boule yo roi Céline Dion. Soke longi pe zo ezama be banzemo no be nous ara dégoût. Voilà Pierre Alec ba mal quand nous sommes arrivés à la fin de notre émission et bien que ceux qui n'ayambi invité to n'ayambi yo tout ça la na Rébic dans tout ça là quand dans la caméra je sais pas caméra où je crois en tant que moi fanatique on a musique a fallu pour pas aux warrior autant la caméra je sais pas aux message fort nous qu'on lance na fallu bon ndeti ngai pena mingi yana na bola vige na la caméra oyo vige na mat avion talaka na ke Dubaï n'arrive au mat avion na vie nga n'arrive au makasi na lala na lamuka na munga mona ba masa na ngapi na ya na voyager lobby ya côté France aki per masa na Abu Dhabi
Jonathan Kotia masa nanga ba adada beji na pese ba mbote depuis États-Unis o vanda bien na masa banini ebiki ya passeport ndeza na ambassade des États-Unis ya ba betele visa okende bu ya pake ya keko bono moni bia poster ba photo banini na ba Hollywood Nevada o vanda rapina bomelo bila j'ensinga pe un jour na matavion taka na lela ataki kuiti ataki sanga niga na matana vanda na yoka mwele bamona ka likolo na yeba avion ça randeni likolo grâce à combat fali ngana o matavion donc naza tellement reconnaissant et prière na ngeza nzamba bombaye et ezola kisabatu ezaku yo bomba suute ke combat fali zo bogola batu mana na bola combat fali zo bogola batu. Et ça l'émotion. Émotion. Ngolela. Na ebisa yo na matavion. Na ok Dubaï. Le 9 août, père Alika ba malika na Dubaï. Na boka cité a pris l'agence avec le président Yayous. Le président de tous les warriors de Kinshasa. Président Yayous na pecho ba mbote belé, merci l'opportunité et merci de mo penser pena na ngai. Na agence de voyage na mobimba na équipe na mobimba na pesi on ba on ba fanatique opo bozi ba mon dans ba mona ko na musika ba mona nga na musika ba to bali na radio ya père alika ba malika na magi donc bo mona père alika ba malika et je crois bien sinon ya on a bandeko na ba waka yo ba na Dubaï ba ko yamba ma boko be polelete ba bike mo mbalo awuti mitenda uti na mboka c'est ça donc azozunga ba moni mo longier moi genre. Voilà, pour ça, ma dédicace, notre émission, merci, merci Nafali pour pas continuer d'exister. Existence n'a eu bonheur à battre belé. Oh musuigu ye mora e baraté. Eh au moins be fala e bina e baraté qui combo na e boko la bande ko belé. Yo au moins ni ka beta musique. Mais en dehors la musique na e combo na e wana e fali pour pas. Ezalora ndetinga na ko benga ngo entreprise na entreprise. Ok. Non, ma avion. Puis ça va me botter, tout ça doit se na retour à voyager. Oui, oui, regarde la presse là, tu vas cache couche. Atamboli muta kala na miso abatu. Aluka pas avion. Soit kenda ka deba Dubaï tant pis. Mais tout le monde a tika la muta kala aluka. Mais ba biso ba o nzamba sali biso grâce. Bato ba finga nga luka vina yo komba fali ko pesa onini ndo lobela ka fali olekisa batana yo na kolobela fali so na boka bato tetika na lobelo go OK to finga maka de fois moi bien jire mo ke vandisi yo jo azolo ba mambo solo na olekisa batana nga to finga maka to zora penaki mutalo ba penaki olekisa tana yo fali a ebiote nana nina nana luka ko lia na yo bat bae barate yana batu misuba na conscience style lo yana batu misuba zo yebate yana ba masa misufu batika na bango kuluna komba fallait za musala et diminuer tout le chômage et diminuer tout le chômage boso ngana ngana za kuluna yo yebi komba fallait dressinga lelo lobby fierté na miso batu ngana ko mapele uno ay place moi bien mukolo atelema pio kit komba fallait pesanga ora. Le 9 août, tu es à Dubaï, na agenda. Voilà. Père Alika ba mal kazoya wana et na profiter na saluer biga wana bokoko ezanga raté. Papi lui vendom bi mistake donc papi lui vendom bi mistake yegutu na robandela 1000 fois. Papi lui vendom bi mistake na toto chèque de Paris et na pesi bino ba mbote bile. Pourquoi pas na saluer Miko Mata Aigle mon ami et frère Miko Mata Aigle le designer na pesi ba mbote bile. Pourquoi na Koko Badjo Bendele hein Koko Badjo Bendele venanga ki ba joko ko ba jo bendele na pesho ba mbote belé pourquoi pas na DJ pour pas sa père ya Léopard de la SAP au barana ba da Weston président na pesi bino ba mbote belé Léopard de la SAP champion na pesi bino ba mbote belé pourquoi pas na Coco Chaleur Maizola na pesi bino ba mbote belé ba o ba kana ko beta père aleka ba mal ko mo zo ko ba na bo ba Coco Chaleur o za be mbata mabe donc faut bien respecter rappeur les gars mal bien entouré donc na ba Coco Badjo Bendele na ba Coco Chaleur Maizola
donc père alega ba mal kapesi bino ba mbote belé pourquoi pas na saluer manono mujinga na pesi ba mbote belé manono mujinga maman chérie mon ami frère ya sœur Westerly oyebi code numéro 0018 les mettez hein on comprend déjà code ya sœur Westerly gouvé nani kuna lingati kala keke boy kala ciblé moi si pembe moi si kitoko moi si sensation depuis Maroc na pesi ba mbote belé c'est je grâce Mobambo de Vincent Mobambo les sages communauté warrior mobimba na pesi bino ba mbote belé donc père alega ba mal kana bino warrior ndeti na felo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez vraiment ébélé partout à Kolanda. Émission Nabino Topé, rubrique Nabino, Ba Warrior, Ba Lobini, vous avez présenté par Nana Bola, la petite Nana, moi la mana. On a plein de vraiment, il y a trop. Vous avez surtout lié à la commune Nabino, tout le baranga chaque fois, numéro ça affiché, wana. Bon, bengi, toko kita, tout ça la émission, et ça la bien. Et puis, là, je dis merci à toi, Casca Sereka Poison. Rodrigue Martin, le prix Nobel de la joie. Je reste un beau comme mon vieux depuis Canada. Bambo, tu n'as place aux autres, la canette au Kanaki. Serge Bola, l'impresseur, Serge Papa Chocolat, Lisa Bola, Elle Confortable, Bruno Bellico Boutique d'Abima, Porta Nova, Coco de la Sopera, Fégade de la Merveille, Cyprien Nzolo. Vous êtes tellement ébélé pour mon papa. Fiston Bochoale, Bambo, tu n'as place aux arts. Retrouvez-nous à la prochaine. Bye.